Mama Koko alelaka bayibaka biloko na bilanga na ye moyibi monani asasa bandunda surtout matembela ratate bozo ba détail na reportage oyo. Anyokola bilanga ya Mama Koko pona koyiba bandunda chaque jour Mama Koko na tongo alelaka kasi akwei na libabe lelo na 3h du matin papo bozali komona bakangi ye moyibi ya bandunda na bilanga ya Makoko. Tozali na veni Bwete na commune Bandalungwa na quartier Molar na 3h du matin bakwei na ye na tongo caméra CNL ekomi wana yoka ba témoigner ba expliquer. Lobi na butunga na bina bana na bi bo veye na mukalo ya mamol. Lokola mutu ana yibaki akozonga na mukalo. Bana pe bavandi na 3h bamona kaka tatoyo ayena chasser. Abandi ko buka ndundo yo na ya otune boye alobi oyebe mutayiba inga ipina biso tozo veye na 5h ya bandi ko ya na 3h omoni ndeka kondo sa biso awa suto teka ndunda te ti caméra CNL elongwaki wana ata policier moko a comité bande ko babengi balembi kasi papa oyo esengeli akende kopema mwa muke na CPRK makala kuna azwa rééducation pona koyeba ke koyiba biloko ya batu ezali mabe surtout bandunda Mama Koko ya normalité egei